Seigneur, nous saluons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Seigneur, tous les problèmes qui sont faits pour les hommes et toutes les solutions n'étaient démonies que de toi. Regarde tes enfants qui sont devant moi, qui sont devant toi, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises pour obtenir les faits qui cherchent. Moi, je crois que tu donnes solution pour les problèmes. Ta parole déclare que sur la croix, nous avons la victoire avant la victoire. Ils ont déjà la victoire parce qu'ils t'aiment. Seigneur, ils ont la foi. C'est à travers la puissance de la foi que nous avons cette assurance. Cette assurance d'obtenir ce que nous cherchons. Regarde toutes celles et tous ceux qui se trouvent devant moi. Nous avons besoin de résultats. Seigneur, je les remets à côté de ça. Réponds à leurs besoins, Seigneur, dans ton nom. Seigneur, tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais déçu, Seigneur. Tout ce que je te demande, tu as toujours donné. Et je donne une solution à leurs problèmes. Chacun sait que les concerne. Ils vont te louer, ils vont t'adorer. Ils vont faire un témoignage d'ici samedi prochain. Quand ils viendront, ils vont faire un témoignage. Ce qu'ils cherchent, ils l'ont obtenu. Il y a de ceux-là qui sont malades. Il y a de ceux-là qui cherchent de l'argent. Il y a de ceux-là qui veulent travailler. Il y a des gens qui... Ce soir, notre thème porte sur la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Pourquoi ce thème? C'est parce que tout simplement aujourd'hui nous sommes le 3 avril, c'est la veille de la résurrection du Christ, notre Dieu. La résurrection du Christ, c'est le jour de la Pâque. Christ est mort et ressuscité parmi les morts. Christ est l'enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils. Notre thème s'intitule La puissance de la croix de Jésus. Mais avant de le faire, nous allons fermer nos yeux pour pouvoir prier sur la parole de Dieu. Éternel Dieu de grâce, excellent Père de gloire, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu as préparée pour nous. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts afin de te recevoir. Nous sommes le 3 avril, la veille de la Pâque. Christ est mort ressuscité parmi les morts. À travers lui, nous avons été rachetés. À travers lui, nous avons été sauvés. Ainsi donc, dispose nos cœurs à te recevoir, que le Saint-Esprit nous accompagne. Tout ce que nous avons sorti de notre bouche soit tout simplement considéré comme étant l'instrument de ta parole pour transformer le cœur de la plupart. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Et bien aimé, nous rappelons notre thème, la puissance de la croix de Dieu, de Jésus. Vous connaissez très bien l'histoire du peuple israélite qui a quitté l'Égypte vers Canaan. Ils ont fait à peu près 400 ans en Égypte sous l'esclavagisme, sous l'Égypte du Pharaon. Ils étaient obligés de quitter Israël vers Canaan. Mais au lieu de faire 11 jours comme il fallait le faire, ils ont fait 40 ans pour des routes. Donc ils ne faisaient que tourner en rond, tourner en rond. Donc au lieu d'avancer, ils ne faisaient que repousser chemin. C'est tout simplement, ils étaient caractérisés par certaines mentalités. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 21, Nombre 21, du 7e au 9e verset. Celui qui a trouvé, il peut lire. Nombre 21, du 7e au 9e verset. Nous lisons Nombre, chapitre 21, du 7e au 9e verset. 7e au 9e verset. Le peuple vint trouver Moïse en disant: nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuillez implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Moïse pria donc pour le peuple. Verset 8. L'Éternel lui répondit: fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche.
Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ces serpents aura la vie sauvée. Verset 9. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers les serpents de bronze, il avait la vie sauvée. Amen. 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 Ici, on nous dit que le peuple, quand il quittait Égypte vers Canaan, Ah, balakisi biso tango libota Israël euti na Egypte mpona kokende ils na ont Kanana. commencé à insulter Dieu. Babandaki kopusana. Ils ont insulté Moïse. Babandi pe kofinga. Parce basili que mosali na le Nzambe. désert était très long. Ils ont fait 40 ans en cours de route. Pamba te baumbelaki mikolo À un ebele na certain kati moment, ya ils sobe. commençaient à manquer à manger. Tango moko bazangaki ya Ils kolia. ont commencé à insulter Dieu. Pe babandi kotuka Ils ont Nzambe. insulté Moïse. Babandi kotuka N'oubliez mosali pas que Moïse. quand vous insultez Dieu, vous insultez Moïse et c'est devenu un péché. Yeba ete tango otuki Nzambe pe otuki mosali na ye. Le péché, c'est cette séparation entre l'homme et Dieu. Lisumu epesaka bokawani kati ya Parce qu'il moto na manquait la Nzambe. patience. Pamba te bazangaki kozela. Quand on manque la patience, on a toujours envie d'aller de l'avant. Tango ozangi kozela to kozala na mbendo okende mbangu. La patience, c'est le fait d'attendre Ah. et de supporter certaines caprices. Molimo ya kozela elingi kolakisa makoki ya kosiporte makambo mpasi. Mais le peuple israélite, quand il a commencé à quitter l'Égypte vers Canaan, il n'était pas patient. Tango bango bautaki bazangaki kati na bango Ils étaient molimo ya devenus très kozela. impolis envers Moïse, Nakomaki bato na lufundu très liboso ya impolis envers mosali Dieu. atako liboso na Le fait Nzambe. d'être impoli, de commettre le péché, c'est une séparation entre vous et Dieu. Na tango nyonso tokosala bongo ekotia bokabwani ya biso na Et Nzambe. Dieu était furieux contre ce peuple israélite. Pe Nzambe azwaki kanda Il a na ntina envoyé na le bango. serpent qui ont commencé à mordre tout le monde. Nde atindaki nyoka ebandi kosuwa Les gens ont moko commencé moko. à pleurer. Bato babandi kolela. Les difficultés ont commencé. Pasi ebanda. Et ils sont allés devant Moïse pour pouvoir pleurnicher et demander à ce que Moïse prie auprès du Seigneur. Bapusaneli mosali na Nzambe mose koloba na ye te bondelela biso Nzambe. Vous aussi, mon frère, ma soeur. Yo pe molingami À un certain moment, quand vous avez prié, vous attendez le résultat, vous êtes pressé. obondeli mpo ozali kozela eyano okomi motema Vous n'êtes dubudu pas patient. ozangi kozela Vous commencez à insulter Dieu. obandi kotuka na Nzambe. Vous dites par exemple, j'ai prié pendant 1 an, 2 ans, je ne trouve rien. Obandi komilobela na umbeli na mabondeli na zozweyano Vous te. en foutez de tout ce que le Seigneur peut vous donner. Obandi komona pamba oyo nyonso Nzambe akoki Il y a kopesa certaines yo. personnes, quand ils sont en train de chercher le mariage, Eza na bato mosusu tango bali koluka ils libala prient 1 année, abondeli mbula moko 2 ans, mbula mibale 3 ans, mbula ils ne misato trouvent rien, azwi ils te commencent à insulter Dieu. abandi kotuka De Nzambe. même, certaines personnes, Kaka mutu quand wana ils cherchent l'emploi, tango aluki ils cherchent mosala du travail, aluki ils mosala prient 1 fois, abondeli mbala moko mbala pendant mibale 3 à 4 ans, mbula mitano il mine met les curriculums vitae partout, il ne trouve pas du travail, il commence à insulter Dieu. tango aluki esika nyonso azwi te abandi Il kotuka nous dit Nzambe. que c'est Dieu qui ne peut pas venir avant, tout comme après. Il arrive toujours au même moment. abosani ete Nzambe ayaka na tango na ye. Il y a d'autres personnes Ezali na bato mosusu et qui, au lieu de supporter dans le couple, par exemple, na esika ete baumela il dit que la femme ne change pas. Sa femme ne change pas. mwasi na nga Son azobongwana mari te ne change pas. mobali azobongwana Chaque te jour entre l'homme et la femme, il s'insulte. tango nyonso mwasi mobali La kofingana femme insulte le mari. mwasi afingi mobali Ils se sont mariés, babalanaki mais l'homme est passé et commence à chercher la femme. mobali mpe azangi Et pour molimo ya il komela mpe abengani mwasi il faut avoir de la patience pour manger des fruits délicieux. Mais... esengeli ozala na motema ya kozela mpo olia mbuma ya kokomela. Amen, Ya amen. malamu. Amen. Et le peuple israélite n'était pas patient. libota na Israeli bazangaki molimo ya Ils ont kozela. traversé le désert, bakatisi ils ont esobe insulté Dieu, bafingi ils ont Nzambe insulté Moïse. bafingi Ils mosali ont dit, Moïse c'est toi Moïse qui nous a fait quitter l'Égypte. balobi na Mosi yo moto olongolaki biso kuna mpe ozwi na On biso fait na Kana. retourner. esengeli ozongisa Et biso Dieu, comme il commençait à insulter Moïse, était impatient, on a envoyé des serpents. ntango bandi kotuka mosali na Nzambe Moïse mpe nyoka Jusqu'à telle enseigne que tu vas commencer à demander pardon auprès du Seigneur, qu'à ce moment-là que le Seigneur viendra. yeba ete ntango yo kobanda koluka Nzambe ayokela yo mawa nde ntango Mais akopusanela yo quand les serments ont commencé à mordre tous ces gens-là, ntango nyoka ebandaki kosuwa bato ils nyonso sont wana allés vers Moïse. bakei epai na Ils ont Mosi dit auprès de Moïse, balokei na Moïse, Moïse demande à Dieu de pouvoir nous pardonner. bondelela Nzambe alimbisa biso Quand il va nous pardonner, nous serons encore très heureux. ntango akolimbisa biso tokozala lisusu bato C'est malamu que Moïse était un homme très jovial.
lokola Moïse pas zalaki Il kosali aimait na tout le bango monde. abanaki kolinga Il bango allait mingi demander à Dieu. apusaneli Dieu nzambe pardonne ces gens. alobi nzambe Parce qu'ils ne limbisa savent pas ce bato qu'ils font. po ete bayebi te C'est nini baza alors kosala maintenant que Dieu a demandé à Moïse nde ntango nzambe apesi motinda na de Moïse prendre un serpent alobi zwa eteni ya et nzete il l'a mis sur le poteau. mpe tia yango likolo na Il a nzete demandé à ce que tout le monde qui était mordu par les serpents alobi ete na moto nyonso nyoka que regarde le serpent. Amen, amen. esengeli asala nyoka Quand tu vas botapo regarder le serpent, ntango okotala tes nyoka péchés wana seront pardonnés masumu na yo et tu vas ekolimbisama retrouver ta vie. mpe okozonga na Combien bokoyo de kokufa fois, te parce que nous ne sommes pas patients, nous insultons le Seigneur. mbala boni biso mpe On tozangaka demande tout kozela simplement de demander pardon sur ce que nous avons tokukaka fait contre nzambe Dieu. tozangaka mpe kopusanela ye kosenga Puisque nous bolimbisa avons demandé pardon auprès du Seigneur, ntango nyonso tokoloba na nzambe alimbisa Amen, mpe akozala na biso amen. amen Beaucoup de gens ne sont pas patients, mes bien-aimés. ebele na bato Ils ne bazangi savent pas kozela endurer. Ils ne savent pas endurer les certaines bayebi te situations. kokoba koumela Raison pour laquelle les gens sont en train de souffrir. ntina mingi bato bazali Mais kopusana un na conseil pasi aujourd'hui, mes bien-aimés. toli na pokwa Quand lelo vous commencez à prier le Seigneur, ntango kobanda kosambela soyez nzambe patient. zala moto ya Soyez kozela persévérant. motema C'est pio à travers cette patience que le Seigneur va répondre. na nzela wana nde nzambe Quel que soit akoyanola votre âge, atako mobuto mbula na yo il y a des gens qui disent j'ai 45 ans, je ne peux plus me marier. ebele bato bakoma koloba mbula eleki Mais si tu kolelo pries ya avec kobala précision, tu es patiente. soki kaka yo umeli na Tu dis kozela Seigneur, je vais avoir mon mari à moi. olobi na nzambe ete Tu vas nakozwa ya prendre ngai soin de kobala moi. na oyo akoyeba kobatela nga Tu trouveras un mari. okozwa ye Même à 50 ans, tu peux avoir un mari. atako na mobu wana Amen, okozwa amen. amen Si tu as 60 ans, soki ozali na 60 tu ans cherches du travail, okomi koluka il ne faut kosala pas insulter Dieu. kofinga nzambe Quand te tu insultes Dieu, soki ofini il va se nzambe retirer de toi. nzambe akopusa na Sois mosika na yo patient, prie avec précision. zala na molimo ya kozela mpe bondela na Mais pour libela réussir, bien-aimé, tolonga na kolinga amen, pour réussir, po ete moto oyeba kolonga tu dois éviter tout simplement les péchés. esengeli kaka yo okima masumu Quand tu fuis les péchés, ntango okimi le masumu Seigneur viendra auprès de toi. nkolo akoya C'est la pembeni na cause yo dans ta vie, mes mpe bien-aimés. akobongisa bomoi na yo Donc, malamu nous sommes en train de faire le parallélisme entre la croix de Jésus et le serpent d'airain de Moïse. tolingi kolakisa boyokani to bomoko kati na nyoka motapo mpe na ekulusu na Vous yesu avez constaté que les gens ont tellement péché okomona ete bato baumelaki mingi na et le masumu Seigneur a pensé acheter ces peuples-là. nzambe abanzaki abikisa bango Il doit envoyer son fils nde atindaki mwana na qui ye a souffert sérieusement. Bon, bato banyokwamaki mpe makasi Quand Christ a souffert sérieusement, il a été tué sur la croix. kutu mwana na ye anyokwamaki mingi mpe abakamaki na C'est ekulusu pourquoi nous allons lire, mes bien-aimés. nde ntina tokotanga Nous allons lire dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1 Corinthiens, nous lisons au nom de Jésus. 1 tangi na Corinthiens, kombo na yesu amen 1 Corinthiens 1, verset 18. Amen, amen. Amen. La croix, mes bien-aimés, comme tout le monde le sait, ekulusu lokola biso banso toyebi c'est ces morceaux d'arbre sur lesquels Christ a été crucifié. ezali biteni ya nzete esika kani yesu Nous avons un abakamaki morceau qui est vertical tomoni eteni moko ya nzete et un etelemi autre morceau qui est vertical. mpe mosusu horizontal. etengami Donc, le Christ est crucifié sur cette croix-là. kolo yesu na Mais katikati nous nde savons qu'à abakamaki travers cette croix, na esika wana nde nous avons été rachetés du péché. biso tobikisamaki Notre libération vient de là. ah lobiko na biso euti wana Puisque nous avons tellement commis des péchés, pamba te tosi tosali c'est masumu à ebele travers cette crucifixion du Christ na nzela ya ekulusu na yesu que nous avons été rachetés. nde biso Et toyebi nous avons kosombama la joie. toyebi kozwa Donc, kimia à travers pese cette croix-là, mes bien-aimés, na nzela ya ekulusu na yesu cette étape, nde eteni wana nous avons 7 étapes. 7. tozali na biteni sambo La première étape, c'est que à travers la croix, nous avons le pardon du Seigneur. ya yambo na ekulusu na yesu tozwi bolimbisi ya nkolo Rappelez-vous, la fois dernière, quand nous avions prêché, nous avons dit que l'homme est au milieu. kanisa ntango toteyaki mabikolo eleki tolobaki moto aza na katikati L'homme est au milieu, pourquoi? Parce que devant lui ou au-dessus de lui, c'est Dieu. pamba te po ete liboso na ye to likolo na ye nzambe Et à azali côté de lui, ce sont les autres. pembeni to zingazinga bato lokola ye bazali Comme Christ a été crucifié sur la croix, na ntango yesu abakamaki na ekulusu il a dit tout simplement, Seigneur, Alors, pardonne à ceux-là qui m'ont fait du mal. tata limbisa bayebanso basali nga mabe Parce que quand nous avons commis un péché contre Dieu, pamba te ntango biso tosali masumu liboso na nzambe nous avons l'ivrognerie, tozali na milangwa nous avons l'impudicité, tozali na kindumba nous avons la fornication, tozali na koyeba to nous avons le kosala vol. ekobo ya mobala Tous tozali ces péchés moyibi qui se trouvent dans les 10 commandements. oyo
nyonso etangami na mibeko zomi Ce ya sont Nzambe. ces péchés-là qui nous séparent de l'amour de Christ. Makambo wana nde ekaboli biso na bolingo na Nzambe. Plus nous commettons les péchés, Tango nyonso tokosalaka yango, plus nous nous éloignons de Christ. tango mingi mpe topusani Et plus tokimi la elongi na malédiction Nzambe. est autour de nous. Nde tango wana mababe to bilakeli mabe La kolanda biso. plupart des gens sont devenus esclaves du péché. Bato ebele bakomi baumbu ya masumu. Le péché nous rend esclaves. Masumu etiaka moto moumbu. Quand on parle de l'esclavagisme, bien aimé, Soki tolingi kolobela kiboumbu, nous avons le maître et les serviteurs. ezalaka na mokonzi mpe mosali. Nous, souvent, nous sommes des serviteurs. Biso mingi na lolenge wana tokomaka Nous basali. pouvons avoir soit deux maîtres. Okoki kozala na basali mibale. Soit nous servons Bakonzi Dieu, mibale. soit nous servons Dieu, Na esika moko okoki kozala osalelaka soit Nzambe nous servons le diable. to osalelaka Satan. Mais beaucoup de gens ne veulent pas servir Dieu. Ebele na bato balingi kosalela Nzambe. Ils servent tout simplement le diable. Bango bazali kosalela mingi Satan. On devient esclave du péché. Tokomi baumbu ya masumu. Que signifie esclave? Nini elingi koloba moumbu? Donc tu ne sais plus résister à un péché quelconque. Osokoka lisusu kolonga mimekano te. Si tu es un soulard, Soko yo oza moto na milangwa, tu dois boire tous les jours de ta vie. ya yo mikolo nyonso ekoma mukusa. Okomela. Hautapitisha siku bila kunywa pombe. Mokolo koleka te pa na ifo ozwa kopo. Unakuwa mtumwa. Okomi moumbu e. Amen. Osoko na Nzambe bakoko. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas dormir sans boire. Okolala te soko lango eta omeli te. Tu ne peux pas dormir sans fumer. Okolala te soko omeli te likaya. Il faut vous détourner. Yo ifo kaka obenda. Kama unakosa de frère uza cigarette tunaanza kwa Soko maisha. ozala mbongo ya sigareti wana okomi. Okomi okali bata. Unakuwa mtumwa ya cigarette. Kala okomi na owumbu ya likaya. Donc tu n'as plus de paix. Ozangi na kimia. Et pourtant si tu fuis la cigarette, tu seras heureux. Nzoka soko kimi sigareti wana okokoma na kimia moto. Mais les 500 francs, on s'accuse à quelque chose à manger. Mombongo wana kozoloka olia. Mais il est tout pas ya pombe na kunyaka kila siku. Mo ver wana masango Tu peux orienter vers la nourriture. okoki kotia yango na Tu peux biloko ya orienter kolia. vers le minerva des enfants. Okoki kotia yango na mbongo ya kelasi Il y ya a bana. des gens qui ne font que l'impunicité tous les jours. eza na bato mikolo nyonso basalaka ekobo. ye akoki kolala te soki asala ekobo te. Unakuwa mtumwa ya usharati. okomi mowumbu ya ekobo. Nzambe akoza pembeni na yo te. Dieu ne sera jamais à tes côtés. Nzambe Il akopusanela yo va te te. fuir. akokima mosika Parce na qu'il est bato. devenu esclave. pamba te yo okomi mowumbu ya masumu. Je vous ai dit tout à l'heure, nayuki kolobela bino sikoyo. soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. to osaleli nzambe to ozo mosali ya satana. Donc tu deviens esclave du péché. na makambo oyo okomi mosali ya Puisque masumu. tu deviens esclave du péché, ntango yo okomi mowumbu na tu dois masumu. savoir, comme il est dit dans Romains 6, verset 23, lokola ekomami na Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. lifuti ya masumu eza liwa. Si toi tu aimes boire tous les jours de ta vie, soko yo olingi kaka mikolo nyonso olangwaka tu n'as pas masanga. la cirrhose de foie, yeba tokozala na mabokono. tu seras malade tous les jours, ntango nyonso okokweya le maladi. diabète va t'attraper, diabete ekolanda yo. l'hypertension sera avec toi. hypertension mpe kolanda Donc yo. c'est la maladie qui est à côté de toi. yeba ete maladi Oh, la nozomibengela. maladie égale la mort. tala mpe maladi ememi kufa. Donc le salaire du péché, c'est la mort. solo lifuti ya masumu Oh, on liwa. appelle kuvuta kila wakati. yo olingi ntango nyonso kaka likaya. Mungu yako italungulaka siku mwana cancer. tala na kati ya mabumu na yo nyonso kozika mpe maladi ya Amen, kanser amen. ekozwa yo. Amen. Parce que tu deviens esclave du fumer. to okomi mowumbu ya kobenda. Ouais, on appelle la usharati. Toi qui aimes la fornication, yo moto olingi mingi ekobo. tu dois savoir que les démons se transmettent à travers les relations yeba sexuelles. ete milimo mabe balekanaka na nzela wana. Tu auras les démons de la mort, okozala na bademo ya kufa. tu auras le démon de la fornication. okozala na milimo mabe ya ekobo. Donc à tout moment, tu ne sais plus être tranquille. okoyeba lisusu te komibatela to Même la komibatela. pauvreté va entrer dans ton corps. nsima na yango bobola Parce ekolanda na que tu nzoto deviens na. esclave du péché. pamba te okomi mowumbu ya Toi, masumu. mes bien-aimés, yango ntina balinga nous devons prendre du recul par rapport à ce esengeli péché. tokima Amen, masumu. amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand Christ est mort sur la croix, ntango nkolo yesu akufile nous ekulusu sommes la première étape. eteni ya liboso Jésus-Christ a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. nkolo yesu alobi tata limbisa bango bayebi te Nous allons lire cet effet, mes bien-aimés, tokotanga yango dans Luc 23. na kati ya mokanda ya Luc Luc 23 des 33e au 34e verset. Luc 23, 33 au 34e verset. totangi le 2 verset wana.
233, 34e verset au nom de Christ. Amen. Lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé le crâne, on courut Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements à les tirant au sort. Amen. Amen, amen. Amen. Mais très souvent, quand nous commettons ces péchés, nous ne savons pas ce que nous faisons, mes bien-aimés. On dit le manque de connaissance nous amène toujours à la mort. Mais le Seigneur a dit pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le puissance de la foi. Puisque nous commettons les péchés, nous commettons les péchés, nous devons demander pardon, mes bien-aimés. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne commettras plus ces péchés-là. Tu ne vas plus commettre ces péchés. Et quand tu ne vas plus commettre ces péchés, tu es libre. Vous allez remarquer, mes bien-aimés, si vous étiez prisonnier de la bière, par exemple, dépasser 2 jours, 3 jours, 4 jours, votre santé va reprendre petit à petit. La joie va commencer à être avec vous. Si tu n'es plus quitte à libérer là, mes bien-aimés, deviens maître de toi-même. On te pose une question, tu sais répondre. Le petit rien qu'on te donnait, tu vas bien garder ça. Et tu seras très heureux dans ta vie. Si tu étais un homme de la fornication, un homme impudique, un homme infidèle, une fois que tu passes le temps avec ta femme à la maison, en train de sourire, en train de regarder les enfants, et le Seigneur viendra auprès de toi, puisque le Seigneur nous a déjà pardonné. C'est pourquoi je vais demander à beaucoup d'hommes, et particulièrement des femmes, de savoir pardonner à leur mari. Quand vous pardonnez à votre mari, priez le Seigneur, la joie sera là. Puisque Christ a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, chaque fois qu'il passe, pour mon cas par exemple, je dis, Seigneur, fais de moi que j'aime de plus en plus ma femme. Que je ne voyais plus une autre femme à part ma femme. Vous aussi, vous avez cette obligation. Vous êtes heureux. Dieu écoute nos prières. Ce que tu demandes, il va te donner. Ce que tu demandes, il va te demander. Je peux te dire par exemple, moi, Madame Henriette, nimupende tu kama nikila siku maisha yangu. Quand tu demandes ça au Seigneur, il va t'écouter. Le Seigneur nous donne ce que nous demandons. Plus ton amour augmente auprès de ta femme, plus le Seigneur sera avec toi. Mais attention, la femme doit être soumise à son mari. Très important. La parole de Dieu déclare, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Vous qui n'êtes pas encore mariés, mes bien-aimés, demandez auprès de Dieu avec précision ce que vous devez avoir votre mari. Ce que vous demandez, le Seigneur vous donnera. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de filles aiment toujours les hommes qui ont beaucoup d'argent. Mais si tu viens auprès du Seigneur, tu dis Seigneur, je veux que je puisse avoir un homme qui a beaucoup d'argent et qui craint Dieu. Dieu va vous donner. Dieu vous donnera, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons tout simplement demander au Seigneur. Demandez toujours pardon de tout ce que nous avons fait comme péché. Donc la première étape de la croix, mes bien-aimés, c'est le pardon que le Seigneur nous accorde. La deuxième étape, mes bien-aimés, dans le sens de la croix de Jésus, c'est le mystère de la guérison.
ezali mabomba mi ya lobiko. C'est très important, mes bien-aimés. Ezali pe ya motuya makasi. Nous allons lire dans Ésaïe 53. Tokotanga na mukanda ya Ésaïe 53, 53 du 4e au 5e verset. betele lo banza maboko. C'est que nous sommes guéris. Na mapipi na yende tobikisami. Vous savez, le corps souffre souvent. Hein? Boyebi nzoto enyoko D'abord makabingi. la souffrance spirituelle, Ezali na konyoka ma la molimo, souffrance morale, konyoka ma makanisi, physique. pe konyoka ma nzoto. Quand on dépasse 30 ans, pour la plupart des gens, on devient maladif régulièrement. Soki olekisi mbula tukumisa to mingi mingi La okomona parole de nzoto Dieu nous ebandi. déclare que nous sommes sauvés par la croix de Jésus. Nous Lokola sommes guéris. ndenge na lobi ete tobikisami na ekulusu Donc na à tout Yesu. moment, quand tu as des petits soucis, regarde sur la croix. Tango nyonso oza na mikakatano Dis, tala ekulusu Seigneur, na par Yesu. tes maîtrises, je suis guéri. Loba na nkolo Yesu na bapota na yo Quand ndenge na tu es zwi malade, lobiko. tu pries le Seigneur. Obondeli nkolo. On ne dit pas de ne pas prendre les médicaments. Tolobi te sengeli te omela Tu kisi. prends le médicament, Omeli kisi. tu fais confiance au Seigneur. Otie Tu elike na dis, Nzambe. Seigneur, Olobi nkolo. guéris-moi totalement. Bikisa ngai solo. Mais si tu souffres, tu manques l'argent. Ozoka pe soki obeli me Dis ozangi tout simplement mosolo. au Seigneur. Loba kaka na nkolo. Seigneur, je te vois sur la croix. Nkolo namoni yo na ekulusu. Sur ta croix, tu as porté toutes nos souffrances. Na ekulusu omemaki mikuluma na biso Pourquoi nyonso. je dois rester sans argent? Ndenge nini ngai na kotikala nazangi Un mosolo. enfant de Dieu ne peut pas manquer de l'argent. Mwana na Nzambe akokozanga mosolo boye Vous te. avez remarqué dans la vie, mes bien-aimés, Esengeli oloba na Nzambe. tout le monde qui travaille sérieusement pour le Seigneur, Bayebanso basalelaka il Nzambe ne peut mingi pas mpo être boye. visité par le Biaka. Bango mpenza bazangaka bakelaka suka te. Alors, dès que tu pries le Seigneur, Nzoka ntango ozobondela tu Nzambe fuis les péchés, okimi tu masuku. auras le moyen que tu cherches. Nzambe akopesa Donc, la makoki. croix de Jésus Ekulusu na Yesu nous guérit totalement de toutes sortes de souffrances. ebikisi biso solo na Que ce makambo soit la nyonso ya souffrance pasi. physique, que ce soit la souffrance physique. Atako pasi ya monzoto. Quand tu es malade, Ntango ozwi bokono. tu prends le médicament, Ozwi kisi. tu pries le Seigneur. Obondeli Avant nkolo. de prendre le médicament, tu dis Seigneur, c'est à travers ces médicaments que tu vas me guérir. Yambo omelo lobi nkolo na nzela ya kiso na kobiki. Puisqu'il est mort sur la croix à cause de nous, Nkolo Yesu abikaki le sang est akufaki mpo na sorti. biso. Son sang est sorti. Makila na Yesu Sans pani. sang, nous sommes guéris. Na makila na ye Nous sommes tobiki. complètement guéris, mes bien. Tobiki penza solo. Toi qui es malade, Yo quand tozobela. tu vas rentrer les soirs à la maison, Na poko alo tu ntango dois kozonga. regarder la croix de Jésus. Nalobi na yo tala Ne ekulusu na Yesu. regarde pas sur une autre personne. Kotala te na Tout moto simplement mosusu. Jésus. Tala kaka Yesu. Sa croix, nous sommes guéris. Na ekulusu na yo tobikisani. Akobikisa yo Toi molingani. qui traverses des situations Yo moto difficiles, ozoleka na makambo ya pasi. émotionnellement, tu n'as pas de paix. Na lolenge ya kotala bo ozangi kimia. Mais confie-toi tout simplement au Seigneur. Tala yo mikaba Parce qu'il y kaka a des gens na qui ne dorment plus. eza na bato ata pongi esila Trop de soucis. kaka ye pasi Et dis mituna tout simplement, Seigneur Jésus, yoloba kaka j'ai nkolo trop de Yesu soucis. naza na Je regarde sur la croix. bisebele natali Tu ekulusu es mort sur la croix à cause de moi. okufi na ekulusu mpo na nga Souffrance physique, na pasi ya souffrance nzoto morale, ya makanisi souffrance spirituelle. to ya molimo Guéris-moi totalement, Seigneur. kolobikisa Je veux avoir la paix dans mon nalingi cœur. nazala na kimia na Ça fait très bien, motema mes bien-aimés, les fruits de oyebi ndeko l'esprit sont molingami là. bambuma ya molimo La ezali joie moko na yango La esengo paix. kimia et même la fortune. atako makoki Mais on ne peut pas souffrir parce qu'on appartient à Jésus. tala tokonyokama te mpo toza ya yesu Amen, amen. Amen. Puisque nous sommes les enfants de Jésus, po ete tozali bana na nkolo tout ce que yesu nous allons demander va nous donner. maso tokobondela C'est pourquoi, koseka mes bien-aimés, yango ntina l'étape molingami la plus importante de la croix de Jésus, ya motuya mpe na ekulusu na la yesu croix a une grande puissance sur notre vie. ekulusu ezali na nguya makasi Donc, na bomoi na quand biso vous priez, ntango ozobondela regardez sur la croix de Jésus. tala ekulusu na yesu Dites Seigneur Jésus, loba nkolo moi je yesu suis malade aujourd'hui. nga nazobela Je lelo sais que par tes maîtrises, je nayebi ete na mapipi na yo nde nazwi lobiko bikisa ngai nkolo Guéris-moi, Seigneur Jésus. bikisa Je ngai ne peux pas nkolo compter sur autre chose. kotala na Il y a makambo toi mosusu seul te qui peut me guérir. yo moko nde okoki kobikisa ngai Seigneur Jésus, nkolo yesu j'ai besoin du mariage. Nazana Je posala regarde ba. sur la croix. natali Je ne peux lekulusu pas continuer à souffrir comme ça. nakokoma Donne-moi le koomela mariage. pasi boye te Mais attention, esanga libala il faut toujours fuir le péché. keba kasi kobosana te kokima masumu Amen, amen. Amen. Donc, l'étape la plus importante aussi de la croix, de la puissance de la croix de Jésus, etani mpe mosusu ya kolakisa c'est que nous avons la bokasi guérison de tout ce qui est souffrance sur tala na nzela ekulusu na yesu tozwi lobiko na Amen, mikakatano amen. nyonso betela yesu Donc- maboko betela yesu maboko Amen. Après le pardon, na nsima ya kolimbisama Dieu nous a pardonné. kolo alimbi Nous nzambe regardons sur alimbi la croix pour trouver solution à toutes nos totali lekulusu mpona Le kozwa sang biyano de na Jésus bituna n'est pas- nyonso le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. makila na yesu esopanaki pamba Le te sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. nazongeli Son makila na sang est yesu là pour esopanaki pouvoir pamba te purifier, yango eza wana mpona Donner la kopetola joie. kopesa donner la esengo paix. kopesa La fois kimia dernière, j'ai dit ici, pourquoi les femmes font longtemps sur la terre? na mikolo euti koleka nalobaki ete mpona nini Parce que basi les nde femmes baomelaka rencontrent mingi na bomoi Jésus. Les femmes rencontrent toujours Jésus. pamba te basi bakutanaka mingi na yesu
Quand tu rencontres Jésus, ntango okutani na yesu tu as la joie dans ton cœur. oza na esengo Tu na motema rencontres na Jésus, tu ntango okutani as na la paix yesu dans ton cœur. oza na Tu kimia rencontres Jésus, okutani tu na as de ye l'argent. oza na Tu mbongo rencontres Jésus, okutani na yesu tu es guéri totalement. obikisami solo. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes obligés, mes bien-aimés, na yango de tina marcher selon la tosengeli volonté du biso Seigneur. La kotambola volonté du na Seigneur. bolingo na Pour nzambe terminer, nous allons à la troisième étape, mes bien-aimés. mpona kokende na suka C'est le tolingi mystère de la kolobela eteni ya victoire de misato Jésus. Le mystère de l'étape de la victoire sur la croix. mabombami ya elonga na nzela ekulusu Nous allons lire dans Jean 19, verset 30. kotanga na mokanda ya Jean chapitre 19 verset 30. Jean 19, verset 30. La Bible dit ceci. Amen. Quand il y goûtait le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand on lui a donné du poison dans le cœur, il l'a regardé, il a rendu l'âme. Ça s'appelle la victoire de Jésus. wana elakisi elonga na yesu ntango bapesaki ye vinaigre ameli Quand vous avez Jésus, vous avez la victoire dans votre vie. tala soki oza na yesu oza na elonga na bomoi na C'est ça yo amen la puissance de la croix. yango nde bokasi ekulusu. Rappelez-vous l'histoire de David et de Goliath. tala lisolo ya goliath na david Goliath était trop grand. goliath azalaki ngambe Être trop grand, c'est-à-dire que ce sont là les problèmes de notre tala vie. kozala mbinga elingi kolakisa bapasi On mpe manque ebele à ya mikakatano manger, on est malade, tozangi ya kolia on a des bokono problèmes epai dans le foyer, tozali na on manque bambisi na d'argent. libota Ce sont tozangi ce sont mosolo les grands problèmes. yango etelemi lokwa goliath à Goliath. monene lokwa Mais goliath par contre, David, nzoka na kotala il david a dit j'ai la victoire avant la victoire. alobi naza na elonga yambo ya elonga Parce qu'il a la victoire en Jésus. kwamba te ye aza na elonga na nzambe Amen, amen. amen Il a dit qu'aujourd'hui je vais te tuer. alobi na goliath lelo nakoboma yo Parce qu'il avait la confiance en Dieu. pamba te azalaki na La elikya na assurance nzambe en Dieu. azalaki na elikya na Quand vous avez nzambe la foi en Jésus, azalaki na vous avez kondima la nzambe confiance en Dieu, mes bien-aimés, ntango oza na elikya na vous nzambe avez la molimo victoire complète. yeba ete elonga ekoki Donc eza na la yo croix de Jésus nous donne la victoire. ekulusu na yesu epesi biso elonga soki nga nde nalinga nabeta maboko Chaque jour nous avons des problèmes. mikolo nyonso tokozala na mikakatano Mais soyez sûr et certain que tondimisama ete quand vous marchez selon la voie de Dieu, ntango tozotambola na nzela na vous nzambe avez la victoire de Jésus. tokozala na elonga ya mwana na ye yesu Pourquoi ce soir, nandimi na pokwa lelo on va en accorde le Seigneur. tobeteli nzambe maboko tobeteli nzambe maboko C'est pourquoi ce soir nous sommes en train de parler de la Pâque, de la résurrection de Christ. yango ntina na pokwa lelo tolobeli pasaka mpe Il devait lisekwa être sûr et certain, mes bien-aimés. konyokoma yesu ezalaki mpenza Donc vous avez la victoire de Jésus. na nzela na yango nga na yo Tout tozwi elonga doit être victoire de Jésus. tala mobimba na yo esengeli obika elonga Saint Paul na dit, yesu ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. ntonga polo alobi ezanga te nde nazobika kolo yesu nde azobika kasi na nga Mais on ne peut pas connaître tous ces mystères tokoki koyeba mabombami nyonso oyo te si on ne suit pas la parole de Dieu régulièrement. soki tozolanda malako na nzambe ndenge lokobali te Écoutez le Seigneur tous les jours de votre vie. nzela ya koyoka nzambe ntango nyonso na bomoi na Vous yo devez lire la Bible tous les jours de votre vie. kotanga liloba na nzambe ntango nyonso mikolo nyonso Maman Jackie, ou tu rappelez vitabu qu'il faut tuuze Biblia. Hein? Donc rapele biso esengeli nous allons encore tosomba demander comment me rappeler pour acheter la Bible pour tout le monde. esengeli koyeba lisusu korapele nga tosomba babiblia na Quand bandeko vous nyonso lisez la Bible régulièrement, ntango ozotanga biblia vous ntango allez nyonso connaître la vérité. tala Et okososola vous solo serez libéré. mpe okokoma Si on bonsomi connaîtra la vérité, vous saurez que non, Dieu veut ça. na ntango oyebi solo nde okoyeba ke maye nzambe alingi Amen, amen. amen Amen, amen. amen On applaudit le Seigneur. tobeteli nzambe lisusu na maboko. Les bien-aimés, le Seigneur, c'est le pardon. balingami Le Seigneur, la croix de Jésus, c'est le pardon. ekulusu na yesu ezali pardon mpo na biso C'est la victoire. ezali elonga mpo na C'est la biso foi. ezali kondima mpo na biso Pour que nous soyons heureux dans notre vie. yango esali ete tozala malamu na Nous bomoi na devons biso savoir, mes bien-aimés, esengeli toyeba balingami l'objectif du Seigneur sur cette terre. ntina ya nzambe koya Que nous awa soyons tout simplement heureux dans notre vie. po ete biso na bomoi na biso tozala na kimia Si vous êtes heureux dans votre vie, soki oza na kimia na le bomoi na yo Seigneur sera très content. kolo mpe akosepela Le Seigneur n'aime jamais la souffrance. kolo alingaka te yo nyokwama Moi, j'ai toujours un témoignage. nga na nazalaka toujours na litatoli Mais bien aimé, je n'ai jamais souffert depuis que je suis né. nayebisi bino natikala konyokwama te uta nazali betela nzambe maboko solo amen
Ma femme est là et ma mère est là, ils sont tous témoins. Amen. Amen. Je n'ai jamais souffert dans ma vie. Parce que je sais pour trouver de l'argent, je dois me concentrer auprès de Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants doivent prier tous les jours. Ils doivent donner la dîme de ce qu'ils reçoivent. Mais nous qui sommes, qui donne sa dîme ici? Qui donne la dîme? Mais où sont les autres? Amen. Amen. Votre dîme, c'est votre richesse. Quand on vous donne la dîme, si vous donnez la dîme, le Seigneur va multiplier de plus en plus. Et la pauvreté va fuir. Amen, amen. Mais quelqu'un, quand on lui donne 10 000 francs, il consomme tout dans sa vie. Il faut mettre les 1000 francs. Quand on donne 2 000 francs, vous devez laisser même 500 francs. Faites cette expérience pendant une semaine. À moins que mon Seigneur soit mort. Et si vous prenez cette habitude-là, donnez votre dîme tous les jours. Et vous allez remarquer que le Seigneur sera toujours. Et vous allez vous libérer petit à petit de cet esclavagisme. Parce que quand vous ne donnez pas votre dîme, vous ne savez pas que Dieu agit. Vous êtes esclave. Au lieu de donner votre dîme, vous prenez votre dîme, vous achetez une bière. Au lieu de donner votre dîme, vous allez donner au petit moumi, comme on dit à Kinshasa. Tu prends ton argent, tu achètes la cigarette. Mais au fur et à mesure que vous avancez, ça va commencer à se soustraire des plus. Mais quand vous prenez votre argent, vous donnez votre dîme, ça va se multiplier davantage. Rappelez-vous, mes bien-aimés, pour terminer, vous connaissez Salomon. Salomon était l'enfant de David. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait avant, juste quand il a été intronisé? Il a pris 1000 vaches. Il est allé donner à Dieu. Il a offert à Dieu. Et directement le Seigneur a réagi ensemble. Il pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que Dieu a été séduit par le matériel. Quand tu donnes au Seigneur, il réagit immédiatement. Salomon lui a dit, donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Mais le Seigneur lui a dit, au-delà de cela, je vais te donner beaucoup d'argent. Avant toi, il n'y aura personne qui a eu cet argent. Amen. Et après toi, personne ne sera riche comme toi. Vous voyez que Dieu se sent aussi heureux quand on lui donne. Il réagit immédiatement. Donc quand on te donne, tu dois donner la dîme. Ne consomme pas les tout. Et quand tu consommes tout, tu soustrais ta banque au ciel. Mais quand tu donnes la dîme, tu places cet argent dans la banque du ciel. Et l'argent va se multiplier. Amen, amen. Tu ne vas plus pleurer de faim. Et toi, tu pleures tous les jours, tu as fait parce que quand on te donne 20 000 francs, tu consommes. Bien que vous en ayez tous les jours de ta vie. Amen, amen. Mais par contre, tu te donnes 100 francs, tu prends 10 francs, tu laisses. Quel que soit ce que tu es, que tu sois pauvre ou riche, tu dois donner. Mais il y a déjà quand on lui donne l'argent, il commence à faire le calcul là. On me donne 20 000 francs. Donc je vais donner ça. Ndunda itakuwa hivi. Bunga hivi. Transport hivi. Unamsahabu Mungu. Patia ugere haya. Amen, amen. Amen.
en te donnant le 20 000 francs, na ndenge mosusu bapesi yo 20 000 francs tu as tes 2 000 francs directement. ozwi na 2 000 francs na yo N'importe quelle église qui te trouve encore debout. esika nyonso okuti Tu fais litomba tout pour ndako te ya débarrasser nzambe de cet argent. okimi olongwa na Tu ngambo déposes ça. otiki Et tu yango commences à faire mpe les calculs sur les 18 francs. otikali sikoyo na kalki na oyo Il serait etikali très très content de toi. nzambe Et akosepela na tu yo vois pas que tu arrives à la maison où quelqu'un de okomona te okomi ndako nzambe lisusu akobakisa Amen, amen. amen Mais on a dit à tout le monde, yo kaka yo wana modero ce n'est pas bien ça. eza malamu te Amen, amen. amen La puissance de Dieu vient à travers la croix de Jésus. tala nguya na nzambe emonanaka ekulusu na yesu mapamboli nyonso eza wana C'est pourquoi nous allons nous concentrer sérieusement pour connaître Dieu. nde yango ntina esengeli na biso tokota mozindo mpona Quand tu koyeba connais nzambe Dieu, il t'aimera davantage. soko oyebi nzambe na mozindo ye mpe Et akolinga tu yo connaîtras kolinga qu'il t'a déjà pardonné. asi alimbisi yo Tous nous sommes des pécheurs, mes bien-aimés. biso banso oza bato na masumu Personne bolinga ne peut se dire qu'il n'est pas péché. moko te akolobaki azangi masumu Chacun a un péché particulier. mutu nyonso aza na masumu na Parce que ye la plupart des gens pensent que quand ils sont quelque part, ils commettent un péché, on ne les voit pas. bato mingi bakanisaka soki abotami asali lisumu bato bamoni ye te Donc tu seras toujours visible. okomonana kaka na miso ya Je nzambe me rappelle ce que me disait mon beau-père Joloko. nakanisi oyo ebandaki koloba tata kokilo na Il nga me disait que Jambia Usarati itayulikana tu. abandaki koloba ete soki osala ekobwa ata yo moko ekobima libanda Amen, amen. Et j'ai compris que c'est vrai, il avait na raison. sosolaki mpe nandimaki ke ndio ya solo C'est vraiment vrai. ya solo alobaki Donc nous devons éviter de commettre des péchés. esengeli Quel tokima que soit le kosala point où nous basusu serons. atako esika tozaleli C'est très important, mes bien-aimés. eza ya motu ye balikami Demandons pardon au Seigneur. tosenga nzambe Il nous bolimbisi pardonne nos péchés. alimbisa Que masumu na nous puissions nous biso rapprocher de plus en plus de lui. topusanela ye Et en ntango demandant nyonso pardon simplement, tokosenga na ye nous aurons pardon la victoire. mpe tokozala na En elonga demandant pardon tout simplement, ntango tokosenga nous serons pardon guéris de toutes nos meurtrissures. kolo akobikisa Le biso na Seigneur nous maladi guérira nyonso de nos maladies, akobikisa biso na de nos bokono souffrances. na pasi Nous allons marcher à côté de lui. Nous tokotambola allons nous pembeni concentrer, mes bien-aimés. On se concentre. zala concentre esika ezwa bio Ceux-là qui ont été touchés par la parole de Dieu peuvent se mettre debout. moto oyo liloba na nzambe etuti motema na ye akoki kotelema esika azali nzambo seigneur nzambe apambola yo Nous allons demander aux serviteurs nzambe apambola yo